sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolimba tekotika. Nana efie motema malamwe. Bosabone trona. Bosabone troe. Na planète Nana Efi. Bosabone troe. Na planète Nana Efi. Bosabone troe. Alors, merci bino ki bandi konanga. Bosabone na planète Nana Efi. Vraiment, ils chaîne ya biso nyoso. Vraiment, bosabone. So bomoni ka tolia petazana kati ce qui fait ya mo base. Donc on a beaucoup de tabou s'abonner bola na ndenge tozo développer tolia pete na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yope base. Vraiment na lingi bino trop. Vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, Montoswag, le prince Rassel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille, tous s'abonner massivement. Donc, l'abonné les bino, je vous demande, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et fille, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins là il va perdre l'autre. On sait pas. Sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana ONG. Nana efie. Bonjour, 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 bonsoir, partout, bonjour dans le monde, dans le site, dans le Mingi, planète Nana Efi. Entourage, chers internautes, nous avons rappelé, vous continuez toujours à s'abonner à la planète Nana Efi, vous ne serez pas d'ici. Abonnez-vous à la planète Nana Efi. Nous avons merci Mingi pour le soutien à Bino, Bino abonné à Biso, il y a un site na Bino, planète Nana Efi, et puis merci pour la confiance. Oh, et puis un grand merci à ma patronne, maman Nana Efi, pour la grâce, pour l'amour, pour la confiance envers maman. Merci. Et je vous rappelle déjà, le 8 août, nous avons fêté l'anniversaire de maman Nana Efi. En tout cas, chers internautes, comme d'habitude, histoire vraie avec Bekil Choco, Esther, et Yaka pour la route à Bino. Et il y a un implice dans la vie de Bino. Donc, il y a une mission où tu as un sentiment. Tu as pour que on soit implice la vie na pour que au fond la mise au monde comment mukili oyo ezo marché. Chers internautes, histoire na biso ya lelo, histoire vraie na biso ya lelo qui na papa moko azaki kofanda na Londres. Ande kofanda na Londres. Azaki na mwasi na ye na parti à Londres, bazo vivre peu normal, abalaki mwasi na ye, baye kokende, ba oui bavandaki na Londres. Après ko vanda na Londres, mobali asombi lupango a na Kinshasa. Tonton ana pe akomi koya na Kin, ayaka na ye ba voyage, ayaka na ye, a travaillaka na ye tout le temps. Mwasi atika la kadaba parce que bazaki na bana misato. Voyage ya suka ayeko kokita Kinshasa. Ayeko kuta une fille. Bon, bah déjà relation moi, relation umelaki. Voyage ya suka, ouais ça qui aya susu Kinshasa te. Tangwaye, ba yokani na likangu na yewana oyo abimakana na Kinshasa wa. Po tangu ayaka na Kinshasa, cher internaute, ayaka avant dakana mwana mwasi wana chéri na yewana azwa na kin. En même temps azoya kotonganda en même temps avant dakana fi wana madame na epena poto ebika ke mubani nanga ayaka pona misala ya ndaku bino mo boyebi nde boza kuna na poto ne boya ko sesa misala na bino cher internaute ya ko kamwe que papa tango ayeko zonga à Londres na voyage na ye ya suka ayeko kutana et ayeko solana mwasi na ye ayebisi mwasi na ye voyage oyo ya suka vraiment na kin en tout cas na moni famille na biso makambo ezo marché te ba lo bilanga ngenge belé na famille que depuis na kenda poto na sungaka famille te baninga bazaka toti na mwana bango moko na poto pour que ezala mo équilibré soki otindambu atindambu nyonso elekana kimema otindaka te ayekoloba mwasi na ye lobi nazwi idée pour que ebota rankine te tokosala batour
nazo bengisa mwana kasi nanga moko azoya awa po ba famille balobi trop soki aye to quelle solution azwi mikanda ndepe toye kozwa pe moko côté na yo. Bon, moi si alibala azaki na confiance ya mobile na ye hein. Azaki na confiance en mobile na ye. Aïe si mais pourquoi pas? Oui bien que ko vivre na kin. Mutu azote ka mapa na poto na mutu azote ka mapa na kin na kin eza différent mutu aza na poto aza na avantage parce que moyen de vivre vie sociale makambu tout eza normal. Ça dérange pas. Chers internautes, papa ayeko bongisa ebisi bon c'était bongisa chambre moko. Or tia zo ebisa moi si bongo a salaka déjà ba démarche à partir à Kinshasa ou déjà à voyage. A sali ba makambu tout mikanda banini donc ensuite ça moi c'est déjà yazaki bien préparé. Aye ko ça bon si na yeto ke ndoko sa ba démarche ndambo etikali. Ba sali ba démarche et umela kité ndeko na biso moi si anga ya poto. Tango alinga ya papa nazana mwana kasi na ye moko na poto et plutôt camarade na ye bon petit a confiance na ye. Petit vraiment a confiance au penabi opena ba ka petit nanga ba kata kingo pa o do pona ye kutu ba kata kingo pa ondimate ayebisi abinde za boye ngana kina na kama na kin donc ndinga na kama na ngana yani ana poto abi vie mais yo balati habité yo ka to sakop na yebisi bon sinanga ke mwana kasi nanga azoya photo na memai awa akoma ofana biso donc bombanga vraiment na ko bisa mo sinanga ke yonde mutu ozolinga obala mwana kasi nanga papa iko kozana bilo kwa banda kuna poto pona kozanda kuna poto eza moi pasi en attendant akobanda kofanda epananga et après so bosisi par mna libala nde akei wana cop basalaki na mu confiant na petit na ye wana petit alobi na ye vie siko makambo nyonso o soki mère ayoki pour nga na occuper kokufa martyr te donc il faut aller à quelque chose abi eza problème te olingi na pesa o combien garçon na ebisi e pesa nga 5000 livres sterling abi ok y a problème te nga na pesa o 1500 donc tika na 3500 na kobakisa. Chers internautes, papa na biso wana afandi na mwana kasinae maman question azalaki ni à l'aise parce que ayebi oyo seme kinaye alenge la kaye ati la kaye mai taka na poto mutu na mutu avivaka na ndenge na ye ozana besoin lipa o kolamba o lia kolamba ye moko mwasi afandi na ye mais maman tanti na biso wana azoki soin ya seme qui soit disant seme kinaye wana azoki vraiment soin na ye et puis akobi ko remarquer moi ba tout moko mike comportement na ye nanda ku ata so c'est qui gentillesse ba seme ki bazara nango ya zalaka bente akusa mo le mo bo pas se pesa azalaka leste aso isaka muninga te tanti no ana pe akomi ko s'inquiéter makasi mais comment waza seme ki nanga pourquoi ceux qui n'ont se pelisa ye azara toujours gentil avec ngate bon abia et ali bala chers internautes ya ko ka moyen que ceux qui abimi ceux qui tanti no ana bimi akoya okuta ye moi sa utaki Kinshasa asokoli ba sous-vêtements nyonso ya mobile soka ye moni oh nana saki ongam na salaki abi yo ese biloko ndoko ko simba te wa makila na ngati esani tanti ndo mona moi flou donc et comme garçon na pe akomi koya na ndaku ayaka lokola fiancé ya mwana kasi wana soka ye pe na ndaku ba so la kitoko makamnyo so à l'aise comme fiancé bon on peut ko ça rapper sembla et moi ko fanda pe bisi oncle na bima lelo na ki n'est pas un tel to boya ko tanga kombo pour la mesure de sécurité ya vina bango akobima tanga ko bima wana ke kuna ba ke bakutani na soit disant oncle na ye ba sali na bango tout oncle ozonga to ya zongi liboso ti oncle pa uti kuna kaka ndenge autaka musala bazo continuer bu ayo koma na zemi tanga ayo koma na zemi papa lobi nana besoin na zela enda ku pour que moi na yona obota ko za mukanda te azwa pe mukanda garçon abi oh menga eza pom na ngate vie nga pom na ngeza mbongo na ngai
au petit il na nous fona lukela ndaku azana zemi moyebi bien ke soki mwasi na boso ka boti makambo bele ko fungwa mama mikanda makambo tabi vie ngai ndenge na bona bombelo secret ezalaka te o muto ko kufa nango pesa nga 3500 nanga o siko na nango te parce que yazana zemi France ba couchement makambo bele vie mbongo na ngai discussion ekoti bango mibale cher internaute ba bandi ko sona les garçons question lobby vienga na oyebisa makambo epa mwasi nao na oyebisa ye abi okanti ondima abi na oyebisa ya ondima abi ondima yo te poninga zana ebi keza mwana kasi na nga to planifier makambo nyonso tout arondima yo te donc no tia mutu no te ke soko ebi mwasi na nga ondima abi to otala babetani gazon mukomisusu ake musala garçon na ye na ndako ntango aye akuti mwasi na ndako merde ni mère nana besoin to sola mais lobby kutanga place boy intel ngai na kende kokuta o quelque part parce que vient na soka yoki au moins te kana sens te iba no ndeni po asala mo basaba no ndeni po ke yo inviter ngabi mère yo mema on a ba sens mon boy na ninga ko makasi na mona yo bien nde na yako yamba nga kitoko na secret mon difona yebisa yo tant maman yo ki secret a poussa na bi yebisa nga siko habité simba te lobi to kuta na place boy mais pardon nyo son ensenga yo pardon nyo son yebisa yo edenga pesa nga confiance donc ko silikate ko paniquer te to lande dossier na malembe ok comme lobi bakutani na rendez-vous on appelle papa ke musala mo kasi atikali na ndako abi mère kutala yondo za nanga vraiment na sepela no makasi parce que yamba nga bien et puis eloko na yebisa yo soki na sali yango to na salaki yango to pe na ndima ki yango na garder secret c'est parce que na besoin ba suite ya makambo pour que na yebisa ndenge zana wazana ndako na mwana kasi ya mwasi ya vie albi za mwasi ya vie abi mère sinon mon avait aka kin asala mamna kin mamu tutu aka onda ko ni asala ka me akenda ka ne okuta na mwasi na wana o abimisanga ka pamba ayibisanga ko pesa nga 5000 livres sterling apesa nga 1500 3500 tikali ndi ona ndai ko landela na minute no yebisa wana zemi melo no senga na yo mère ko paniquer abi nini nana zemi abi mwana kaswaza mwana kasana ndako na ambanda na yo mama zongi mama on a dikalashi un rétroviseur atalis ko na sima kambu tout ba scène tout abanda ko mona na ndako abandis ko confirmer moko habité à salle c'est panique kangi abi mère c'est maîtrisé mère ngande mutu nde na yebisio yango to landela bango malembe to comme ça bango tina suka binde no ke bonako bo mère so bomi au kota prison patienter kanga mutema ti viaya kokoma komi na ndako akoti na chambre azu mikanda tellement que fille na ki poto sikana pe azaki mukanda te passeport na ye moi salaki ki ba laisser passer na ye azu mikanda mobali nyonso aleki na simba tumbe ngo na pétrole akombi bien pangusi trace ezate mikanda tout ya mobali azeli mobali aye atuni question na Kinshasa abandi no ko atakai no mwasi tanga siko tumba kangi ndako abe akangeli siko na kati ndaka bito solo la siko yo zanani na mwana kasi na yo da mwana kasi mbali na uti baba question nini to yo ti uta kino ya ana kati ndako nanga bokosanga bayibisanga ke mobali na yonde pire vie ya soit disant mwana kasi na yo ina obalo to ti yo fa na ndako nanga uzizemi na ndako nanga tozaka kabiso mibale banda koloba vérité on déjà simbi mbeli banda koloba vérité ka siko sito na oboma yo mwana mwasi na panique wana alinga banda ka koloba mobali auta musala ye bubu bafo mwasi afungoli porte ukangi porte nini abise kota tango akoti mwasi akangi porte
bango mbale batema ebisi bango alobi asito mobali abi donc ko futa oyo futinga yango wana yo yaka ana okenda kin ko sala misala ya ndaku yo travaillaka ngapi na travaillaka mais okenda kin kotonga ndaku te nzo kokendela mwasi pe ozwi mbongo biso mbali tosangisa kwa yo ozwi mwana ya bato mpo naza sûr que si olongolaki ye na kino okende aye po tosolani na baparent na ye okende ye na mbongo na nga tosangisa biso mbali toye na ndaku na nga opesi ezemi na kati ya ndaku na nga ojoue na vie na nga bino mibale nde bwabe mutu awabima aza te na oboma bino nga mpe na miboma papa tanga moni bonga bandi ko brutaliser mwasi olie kote la ta mwasi na ye ndaku abane ko kote ya mwana kasi wana oya lukuta wana ulakisa nini a mwasi na nga na lingaki na mutema nga mbimba yango mwana memaki epoto mais yo linganga ti bakele bandi mobali asilikeli mwasi na ndeni no ebite kaza zemi mobala tomboki cher internaute atomboki abeta kaka mwasi asimbaki mbeli abotoli mwasi mbeli matata wana na kati ya ndako nde bazaki bango moko buale batu pe bandi koyoka na appartement makeye batemi na porte bango nisa porte efunga te mobala azwi mbeli achuba mwasi wana na libele mwasi na ye ya poto achubi ye mbeli tango aye koganga makasi na paniki wana fi wana pe poto oyo autaki mpe agangi makasi ale bato baye koya balingisi porte babengi babeji baye basoda baye bazwi bango baye komema mwasi nanu na hôpital bakangi mobali wana nani oyo babandi kosambisa tango batraite mwasi Dieu merci mwasi akufaki te baye tango aza na hôpital bazosambisa bawani batuni bango bapapier mobali alobi obakende na kati ya ndako bakomona boyeboye bakende boye trace eza te eza mwasi trace eza te donc à part kaka ntango basali bacontrôle na bamikanda basociété mobali atravaille amonike nkombo na ye ezali mwa bapreuve ezali lokwa alingaki aboma mutu baye kopesa papa wana 10 ans de prison mwana mwasi wana batali mikanda na ye batuni nanu ke akotaki poto yango ndenge nini parce que aza na mikanda te loko te baye ko refoule ye na zemi wana fi wana azongi awa na Kinshasa papa na biso asali 10 ans de prison histoire vraie na biso ya lelo ezaki yango wana en tout cas bino pe obolanda nga na moment oyo bokontinue toujours kobenga na poto partout ndenge bozoti na ba histoire vraie na bino boyokaka kilo ya kopesa yango te bopesaka yango parce que tant tozolakisa bato comment mabe ezosalama milimo mpe ezobika bato ebeye mpe bazoganye bokonza likolo na bémission oyo ya Bekil Choco Esther histoire vraie parce que tozoteya nde bana na nzambe nake na part na bandi nao na papa mwana mwasi nyonso atala nga na minute oyo eza kaka te mpo mibali ya poto mboka nyonso tu eza a na Kinshasa mibali mosusu baza mpe na kinawa bakosaka mpe basi na bango wana bakina na baniveau akini poto kuna ke na ye epa mwasi bazali papa na nga antuka eloko osali nayebi te soki oza na bandeko ya basi soki olingaki mwasi wana te bokomaki kobota ti bana misato pourquoi donc ocrée na oka eloko moko ezanga nango sentiment donc ezangi nango esengo donc eproduire eloko le contraire détruit vie na yo oganye neti 10 ans bana on na prison et oyo oza na prison bana o libanda pona nini mbongo bozokamela na mwasi ntango bali mosi na moko fanda boti bana ndako wana otokela bana na yo wana eza mboka mopaya leo so bazongi ana kini ba oyo bozosala makambo oyo botika kindumba bana mibali nyonso partout na monde bazolanda botika ba comportement ya kosalaka ba foyer ebele bokopesa bana pasi ntango ozosala ba foyer ebele bana nde bazosouffrir parce que ba mama bakomaka mitema mabe mbanda za lokwa satana pembela muninga oyo balobaka boma oyo balobaka soki mpe tika nyoka boma mbanda donc voma tika nyoka boma mbanda parce que mbanda za satana ntango bozolukaka kocreye bamabala ebelebele tandis kobalaki déjà officiellement okomi lisusu kocreye lisusu mpo obota lisusu soki olingi kobota botisaka oyo oza neti okobota 50 mais babima mama moko ntango bazopotana
bana na bana conscience ozoyeba ke tobimi na libu moko confiance ezalaka mais ntango bana bazaka o papa na ye o mama na ye soki bazosala discussion wana ntango okeba mama leki na ye okunaki mpe pa mama leki na bango donc bamona kaka bamakila moko te koyokani kozala te bo éviter biloko wana eza mabe papa na nga en tout cas yo mérité olie mpe ozala ta mutu okeli suki kozwa mbeli otubi lisusu mwasi na yo bongo soki akufaki peut-être 10 ans ezalaki mokie en tout cas mpona yo omérité yango mpenza omérité yango eteya yo eteya mpe bandeko na yo misusu basalaka yango eteya bango na bino ba jeune fille oyo okufelaka mibala poto mobali soki amataki kaka avion donc bino boza kaka bolingi kolingaka kombo avion te soki kaka mutu kaka amati avion bafi ya kini soki kaka mutu amataka kaka avion eza moyen de transport ya moyen de transport nde tomona yango grave parce que non makambo ebongi te mais avion eza moyen de transport panique kaka o mibala poto mibali ya Niger to ba Nigérien o ba Sénégalais ba aventurieux surtout mingi o bazosala yango eza bato o bautaka poto ozosutela nini ballerine elamba esilaka te soki olati oyo tolati lelo lobi nde na minute même na temps oyo naoloba bazoproduire encore nouveau look bazosala mobali ntango awuti poto aye ekomi ntina niveau asalela yo mikanda okende poto ntango yo okomaki na kati ya ndako netake mwasi po ye ayebisaki yo nini kasi toloba totyano mama wana mopanzi yo siko ayebisaki yo nini ke abala te to abala mais asepelika oyo ya poto yo lokoyokaki kaka poto bon ntango mobali azwi yo amemi yo na poto ntango amemi yo na kati ya ndako ya mbanda soki mpena mwasi ya solo ozanga munoko koyebisa mobali noki alongolo place ozana parce que lokola bondimani bolingo na bino bosala yango hier olosala moninga olingi basala te kosala moninga te sache le que osali fi wana yo mpo kozala beni te vi na yo mpe kozala kaka abongo surtout nozongisi na Kinshasa awa ana kini est-ce que bato basalaka test ali felo okopela moto wana nazoyebisa yo vraiment nazoyebisa yo parce que ntango otala yango esala yo mpasi pour que ochange oluka nzela ya nzambe bino mpe bamukonfia bapeti ya confiance peti ya confiance elakisi nini kozala mutu ya confiance elakisi nini oyedaka mutu apuyaka mutu na mabe no confiance eza eloko oyo mutu aosentir ke oyo azanga noso nangi nasala eloko moko be mabe carrément soki aremake eza mabe akopekisa nga me ntango eza mutu ya confiance moninga alakisi yo aexplike yo makambo mabe yo mpo apuye ye mabe bino tu boza mabe donc secret wana ti ondimaki kolia mbongo soki bapesaki 3500 wana te peut-être mpe olingaki olia yango en tout cas soki eza vie oyo omekaka kosala yango papa na nga tika na yo tika bien ezalaka ke ntango moto ayebi so bosala mabe toboma motu na boyi na nga na oboma te mais ntango nde ondimaki yeba kosala lisumu il faut se repentir osenga nzambe pardon en tout cas mpo na yo mama na nga oyo batubi mbeli que Dieu soit loué parce que oza na hôpital santé eza bien courage toujours pour na mona eloko na condamné au te ngango nga kosenga ezaka ke ezaka toujours na vie de prière nzambe vraiment a continuer kosunga yo okozwa na yo mobali yo akosoutenir yo mais koloba te ke loka mobali wana asalaki yo boye ba oyo misusu mpe bakosala yo boye non eza bongo te mibali nyonso bandenge moko te mibali oyo basalaka basi bolamu bazali baza ebele bamibali neti ba Ken Samuel Kalmuna bazali ba Serge Ruyange bazali ba papa guide moi ba papa neti ba papa Edoza Chutobe papa Edoza Chutobe na Londres afandi na mama na biso noko na mama na biso kuna na poto ba confiance mibali basala bola mwaza to ka mibali oyo baza fidèle na basi na bango nzambe apambola bino oyo pe pa ka fidèle na basi na bango pete nzambe apesa bango conscience alakisa bango nzela na ye alongola bango na mabe balanda nzela ya solo en tout cas nzambe apambola bino chers internautes merci beaucoup pour la confiance pour la fidélité pour la patience et puis tant oyo bosi kopesa nga elilingi ya pamba boyo kanga nzambe vraiment apambola bino. En tout cas, nzambe apambola ba oyo so bakotala émission oyo apesa bino courage abakisa mpisi na ba vie na bino. Et puis maman nana et fille, merci beaucoup maman, merci vraiment. Déjà bapesa nga code ya carton na simbi déjà maboko awa donc esengo ya trop nzambe apambola yo. Merci da babiyema toujours belle comme sa patronne. Sa patronne, elle la patronne maman mokonzi quand prêtre mère. Moi si o azan na ba magasin à voile na poto mundelende. Aza travailleur na ye donc ya uti bena kongwa ke poto comme si mundele travailleur na ye yango nzamba zo lokumu maman nana efie na lela bino fort et
mbote nanga suka to merci nanga suka eza pas Chancelvi Chouga la fille Chansard Chancelvi Chouga na Maroc, je vous aime, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone trop na planète nana efi bosabone trop na planète nana efi bosabone trop. Alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète nana efi vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait yango base donc on a beaucoup de bosabone bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yope base vraiment na bino trop vraiment merci planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, Moto Swag, le prince Racel et le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino, je vous demande, tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et fille, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins là, vous perdez l'eau. On sait pas. C'est